Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Nabana Nyonso Nzambe. Isa Bino, humble serviteur, prophète Jonathan Bikamwa. Justement, naïe pour te partager quelque chose ce matin. Dimanche, Nzamba Pesiope Mabanda, lundi ti dimanche. Nzamba Bateli Yona Libota Nona Biloko Nyonso. Ça veut dire Nzamba Lingio. Bien-aimés dans le Seigneur. Souffle tozanango et outé pa na nzamba. Belebe tangu nzamba asalaki mokili, asalaki moto, asoufflaki souffle na ye. C'est pour cela souffle wana ne yango tozanango eza bonzambe. Nzamba permettre biso tozala ba imitateur na ye. Nzamba permettre biso tozala na bokonzi kolona biloko nyonso na se na moyo. Ba nyama nyonso biso tozana bokonzi nango. Asuki wana te atindeli biso mwana na ye Yesu Kristo ko kufela biso pe ko tikela biso molimo santo pe ko sekwa komata esika na tata pona ko bomisila yo na ngai esika. Bien-aimé, ce matin na bisa yo pesa vino pa na nzambe. Soko pesi ba moyo pa na nzambe nde nzambe akosala makambo minene na vina yo. La bonté de l'Éternel tango eza na kati na yo. Yebanengo kokosala la bonté wana bolingo na nzambe oyo asali ke akufa ne kulusu pona tina na yo na ngai yango dimanche lelo na ngina biso pesa bomone pa na nzambe pesa vino pa na nzambe tambola selon ba norme nzambe parce que toyebi lobi te oyo nini koyela yo okosala ba projet lobi okokende poto kosomba mapango lobi okozala moto monene. Mais ba projet peut que katana sans Jésus-Christ. Otiki biloko nyonso pe batu musu ba kaboli pe ba profiter nango. Yo ba kundi yo ke na yo na lilita. Mais soki molimo na yo mikaba make pa na nzambe te. Molimo ne ko kene na maboko nguna Satan et pas Satan. A utiliser ba moyi na yo. Mais soki yo pesi vino pa na nzambe. Mokolo yo kozongisa molimo kufi. Nzamba kozwa yo kokenisa we bisika oyo ya bongisela yo pona kozela enlèvement pe ya kozela jugement pe ya kozela esika oyo ebongiseli pona yo. Bien-aimé, pesa vie na yo pa na nzambe. Pesa vie na pa na nzambe. Nzamba za na besoin to pesa ba vie na biso pa na ye po ye atikali moke azonga. Tomoni makambo ekomama na ba Bible na ba Apocalypse na ba livre Jean ba Matthieu ba Jacques makambo nzamba loba yango etozomona ezokokisama koya na Yesu komi pembeni. Bien-aimé, naza muto te na kotalisa makambo eza na Bible mais na kotalisa makambo ezokoma pe makambo nzamba loba pe ezosalama. Le to somona makambo ba pasi ekomi batu bazo nyokwama batu bazo kapasi ba kobanga eza te bana mike ba komosimba ba machete pona kokata ba papa pona ko détruire ba via batu miyipi ekoti kinumbe ekoti lokute ekoti nyonso to lobaki o nzamba loba ezokokisama pe kokisami. Beleme kozala distraite nzamba lola mona yo nazo bondela na moto nyonso kolanda vidéo oyo nzamba sala quelque chose au bongo la motema otika vie ozo kene nango ozo mener au bongo la motema na bondeli. Seigneur est tout puissant, Père de gloire, obi lobano bimaka pamba te bimaka avec puissance tika li lobo bimana puissance e kangola ba papa e kangola ba mama ba jeune fille ba jeune garçon moto nyonso kolanda vidéo oyo kolo soki na pesi vie na epa na yo te apesa vie na epa na yo na kombo na Yesu Kristo. Tika opesa vino epana kolo Yesu Masia na kombo na Yesu Kristo na lobi amen. Nzamba pambola yo ezaki humble frère na biso prophète Jonathan Bikamwa. Église semi armée de vie et kamba mina apôtre Lutester soko sana besoin na ngai obenga ngai tokuta na to solola numéro eza na YouTube kotina katia TV na biso na YouTube prophète Jonathan Bikamwa officiel pour mon numéro obengi tokosolo oluki biso na WhatsApp be na Facebook okomeli biso tokobonela nzamba salo Bikamwa tika nzamba lolo amona yo na kombo na Yesu Kristo amen.